Nous allons s'adresser à la force du progrès. Pour Toyoki. Bazalaki Bamoni. Et Kofuta Yonini. Pour y avoir sa manifestation, secrétaire général et à parti. Imaginez à parti Oyo Zakoteka. Cela veut dire que tu as un combattant. Tu as un combattant. Tu as un combattant. Tant que tu as une confiance. Alors tu as lancé appel. Na tous les koulouna. Na kwenyo soye azali na étendue à République démocratique du Congo. Précisément na Kinshasa. À se mettre en garde. Peut-être mettre en garde. Biso force du progrès. Kassavo Bufuna Bomoko. À Sazardé na été. Il y a qu'on démobiliser les combattants. Parce que tous les combattants. Oyo nyonso. Ayebaki que journée à lobby dimanche. Na manifestation à secrétaire général Augustin Kabouya, AK-47. Ayaki ko s'aimer bas désordre. Vraiment, Alimbisa Bisso. CG Moko a se prendre en charge. Namutuna Yewana. Force du progrès, viva! Force du progrès, viva! Et du Congo. Force du progrès, viva! État des droits. Zéro corruption. Les peuples d'abord. Déboulonnement. Fatih Béton. Siona. Biki Rouge. Piné à train. Tsengokoudi Bende. Agigigigigigigi. Bouh! Mon pépé. Torobango, Torobangisa. Torobango, Torobangisa. Merci le roi Torobangisa. Et Zagaka moi lisolo. Oyabiso Yamboka. Pe lisolo Yabiso ba combattant. Pe lisolo Yabiso ba des progrès. Vraiment, et ça libiso est sengoté. Ça libiso est sengoté. Il y a libiso non se présenter. C'est moi Cordon Trésor Chimanga. Force du progrès Kassavo Bufuna. Alors, les bureaux mobimbo tovandi. Bureau tovandi dara bureau ya Kassavo Bouté, na bureau ya Funa. So dotali koto to mon secrétaire ya Funa. So dotali koto to mon chargé de mobilisation Funa. Suivi na ba disciplinaire na bureau. A toza na kati ya état major ya Kassavo Bufuna. Ou la force du progrès, UDPS Tshisekedi. Force du progrès viva. Vraiment, tu déplorer ma casse. Et c'est un ouezate. Dans les cambo, tu as l'équipe journée à lobby. Dans mon soso. Dans la descente, il y a notre secrétaire général. Il y a UDPS. Augustin Kabouya. Mais évitez de ngai, di progrès, ba combattant. Tous hommes samaele simate. To uti wapi. Toza wapi. Pe tozo kende wapi. Ndeko soko ko ka politique te tika politique vana na ndako. Tika kotambusa mobondo na ba sentiment. Tika koluke la chef de l'état ba problème. Bokomi koluka ko seme ba insécurité o eza inutile na kati ya force du progrès. Du progrès na minute on eza divisé.
eza division ya ndenga mabe te. Eza divisé na 4 parties. Na ba fédération eza poto sala musala ya bien. Et non poto bando sala ba biloko ezanga nango tina. Et ko futa biso eloko te. Secrétaire général a organisé manifestation na ye. Parce qu'il y a un candidat. Mais ceux qui t'ont accompagné chez CG, Bisobana par exemple, il y a Funa, il y a Lukunga, il y a Tchango. T'ont accompagné Nandenge ya Kimia. Et non, on a Funa. Na base nanga ya Kasavubu. Na Kiti, na Limete, na Moamba, na manifestation, il y a secrétaire général ya parti. Poto kende kosala désordre. Nana s'adresser na biso force du progrès. Poto yoki. Ba bazalaki ba moni. Eko futa yo nini. Pour ya koluka kobebisa manifestation ya secrétaire général ya parti. Imaginez ya parti oyo za koteka. Cela veut dire tobe ngabino ba combattante. Tobe ngabino ba combattaba. Bato ba bundisaka ba combattant. Tangu tata mokonza pesi confiance na secrétaire général Augustin Kabuya AK47 tobetele no maboko makasi. Eza na sentiment te. Amonaki musika nda pesi chance wana alobi te secrétaire général yeyo bo accompagner to mema na ba élection. Mais na un mois na ndambu ya ba élection ba incident ya bongo pona nini. Vraiment biso force du progrès Kasavubu précisément to sepeli na yango te. Tant toloba Kasavubu bon moko ou soit Funa bon moko ezalaka na sentiment te. Babiloko bozoyo kakuna na kati ya Funa botikala koyoka yango te. Na kati ya Kasavubu botikala koyoka yango te. Que manifestation ya moko na biso ya IDPS biso toya toluka moya kobebisa yango non. Ba manière ezebele. So likamwa ndako bobena na kati ya ndako. Bo solola na ndako. Non, notre secrétaire boye. Tomoni injustice pona boye. Aza papa. Akoyeba ndenge nini na kosala. D'habitude ayambaka biso. Oyo nyonso. Ayebaki ke journée ya lobi dimanche. Na manifestation ya secrétaire général Augustin Kabuya AK47. Ayaki ko semer ba désordre. Vraiment alimbisa biso. CG moko a se prendre en charge. Na mutu na ye wana. Tokolinga biloko aboyete bongo badongolo miso baza libanda. Bakoloba nini? Bazoluka biso toujours na ba campagne mabe. Mais ba campagne mabe wana totika la kopesa mutu chance te. Ata mutu akozwa chance azate. Boke bimisa ba machette. Na manifestation munene. Oh chef de l'état azotala. Exemple ni toropesa na batu mususu. Exemple ni toropesa na ba parti mususu. Tandis que biso moto za parti au pouvoir. Alors tozo lancer appel. Na tous les kuluna. Na kwenyo so ye azali na etandi ya République démocratique du Congo. Précisément na Kinshasa. À se mettre en garde. Peut-on mettre en garde biso force du progrès
Kasavubu Funa Bomoko. A Sazarde na yete. Ya koluka ko démobiliser ba combattants. Parce que tous les combattants sont déjà mobiles et motivés. Boété. Boé. Force du progrès, viva. Base. Alors, force du progrès ici à établir na kati ya République démocratique du Congo, précisément na kati ya Kinshasa, eza pona ko maîtriser population congolaise, eza pona ko maîtriser batu ya mabe nyonso. Mais kala mingi tata notamment na ba député na biso. Yo tango ya osali ka mabe pona secrétaire général. Et bongo lobby yo moko tango za na besoin okoma kingani. Ba saboter yo pe. Oh yo sali moninga lelo e ba pe yo ba osala yango. Chers combattants, chères combattantes, vraiment et sali pasi pe soni. Et loko oyo tozana ngo mali suma kasi na ndenga masekite. Boye ba place tozalaki mwa muke ya konimba. Mwa konimba ane longwe. Lisu moko etikalaki ya kokanga wana ese fungwami. Tomoni nyonso. Toyebi ba combattant na ba combattante. Directement tomoni tous les infiltrés. Il y a eu de peste. Paix à force du progrès. Alors, vous êtes déjà dénoncé aux yeux de tout le monde. Secrétaire général à Hôtel Kolobayango, na matinée. Oyo nyonso à cause sazardé. Pendant, avant, pendant et après les élections, à Komona Biso, Nanzela Naye. N'a pas monopolisé parole té. N'a vendu un comité des sages. La force du progrès. Kasavubu Funa Bomoko. N'a pas payé ça moi maloba mouké et pas ya président du comité des sages. Il y a force du progrès Kasavubu Funa Bomoko. Président Moïse. Force du progrès, viva! Ok, Nenge Cordon, Auti Koloba. Toza na mabele na ye. Awa na Kasavubu. Mais a tolo bela po na Kasavubu te, tolo bela Funa Bomoko. O ye moko pe azali président comité des sages. A tozolo bela Cordon lobby infiltration, oui. Mais biso tolobi bande, yaba voyou, yaba kuluna. Oyo tokangi chef de file, ya banda ba voyou, yaba kuluna wana. O justice a osala musala na ye. Ba identifier bango, toeba bazabanan. Na manifestation ya UDPS, bayaki koluka nini, bayaki kosala nini. Nanya benga ki bango baza invitation ya nan toyoki bauti na district ya Lukunga, plus précisément na Barumbu. Manifestation ya secrétaire général Augustin Kabuya ezaki na Moamba na Mososo. Kolongwa Lukunga Barumbu kino na Mososo. Bayaki kosala nini, bayaki koluka nini. Mais à notre grande surprise, ba banda ba kuluna oyo ba ye balingi ba déranger manifestation ya UDPS ozaki tenu animé par le secrétaire général Augustin Kabuya. Biso tozo prôner paix parce que toza na période post-électorale. Lokola toza na régime tozo diriger, tolobi tozo prôner paix. Mais tozo mettre en garde na ba nyonso bazali ko se prétendre que bangone bazana monopole, il y a désordre. Bangone bazana monopole, il y a ko manipuler jeunesse. Tozo mettre bino en garde. Tozo mettre bino en garde. Toli ko tanga ba kombo na bino te pour topesa bino santé politique.
lokola boza na santé politique te tokotanga pe bakombo na bino te. Alors tosengi justice asala musala na ye ndenge tobi to mettre bawana en garde lokola déjà parmi bango quelques-uns baza déjà na maboko ya justice asala musala biso tozo continuer force du progrès l'histoire république l'histoire mokonzi ya mboka l'histoire likolo ya liso tozo luka bino partout eskanyo sobozali tokozwa bino tokopesa bino na maboko ya justice ata bokoti na mai tolanda bino tobimisa bino na mai ata bokomi ba poisson biso tokoma ba crocodile po tobimisa bino na mai partout esika bozali toluka bino soki bolimwaka biso pe tolimwaka tokozwa bino tokopesa bino na maboko ya justice avant tokomela bino esika bozalaka bino moko bolongwa malembe na bandako na bino bokende komitika na police po soki biso di progrès tokiti esika bozalaka alors bolela bibemba ba mama na bino na batata na bino oyo kufakala. Ici nous ne bloquons jamais ozali avenir ya république futur ya république moment oyo UDPS elingi ko organiser ba élection nango ya liboso nde bino banyangala kata mapungu makelele bolingi kwa ko déranger processus électoral oyo UDPS alingi ko organiser. Alors par conséquent tokolakisa bino ke bozana monopole ya makambo bosala te bozo yekolango Corda Lobby entre guillemets vous étiez entre guillemets le membre ya force du progrès bon entre guillemets je dis bien entre guillemets mais si réellement vous étiez le membre ya du progrès tokolakisabino bampaka ya du progrès o bakata bango ngenga pona du progrès oyo bavina bango ebeba pona di progrès tokotika te kuya moko tant biso tobunda na di progrès bino boya ba beret rouge a pe perdre toyebi bino toyebani toyebesika toza okuta na bino na babagarre ti toyaki boyaki na di progrès toyambi bino c'est parce que toza en état de droit toza na coalition tolingi bomoko unité nationale nde toyambaki bino mais eli koloba te ke makambo bosala biso tobosani yango tochande na se mais tokasaki bobongoli motema nzoka repentance na bino ezaki sincérité lokwa to comprendre que bobongoli motema te boyende ko infiltrer biso alors tokolakisa bino que du progrès eza état d'esprit nde état d'esprit ya du progrès bokomona yango to monopoliser maloba te bandeko baza ebele mais na sengi bino lokwa chef coutumier bobima na bandako na bino moko bokende komitika na justice soit boya awa boya bokende l'état major général na limité to pe boya na état major funa na ropo gambela tozwa bino na malembe totika bino na maboko ya justice po soki biso tozwi bino ndenge na lobaki bokolela bibemba ba famille na bino oyo kufakala. Force du progrès, viva! La ligne a précisé le logo encore. Et puis il y a un message. De lancer opération Zéro Kuluna, la Funa. Makala. C'est une occasion de lancer déjà un message. Makala, Bumbu, Selemba, Ngiringiri, Kasavubu, Kalamu, Bandal, 7 communes sur la Funa. Oui, bah déjà que Kalamingi était campagne de mobilisation, sensibilisation, opération Zéro Kuluna Ezo Banda. Tokotambola na ba commune wana nyonso poto ya sa population était tozo soutenir mokonza mboka to boyi phénomène Kuluna. Donc ce koza Kuluna ozalaka na Funa, yeba ke toza de na nzela na yo. Tozo zelande to banda campagne ya sensibilisation nango. Hormis wana, tozo inviter jeunes nyonso du progrès azamutu ozo soutenir vision à chef de l'État, azo accompagner ba action. Ce qu'on ngo soutenir chef de l'État. Pour ça na permet na ba du progrès, mi kotisa ba ko komisario. Mais exactement que non, yo oza di progrès place moko sala eloko to sala réunion to oza di progrès té. Oza na Kasavu buyaka a en état major, yako se présenter la coordination au comme membre. C'était ça le message. Force du progrès, viva! Force du progrès, viva! Force du progrès, viva!
zéro corruption, le peuple d'abord, déboulonnement, Fati Béton, Siona, Biki Rouge, Piné à train, Tsengo Koudi Bende, Kiki, Bou, mon pépé. Torobangisa. C'est vrai, vraiment merci. Na sepeli makasi. À nous revoir.